Donc vraiment on a quatre aéroports ya Kenya. Toyokotika Gabriel azozonga. Donc maman basala jeune maman te. Donc azozonga pona kolela maman. Bakokunda maman na été 100% yemoko azala te. Yango akati activité o ayaki osala pona zonga. Ya Gabi totombeli yo bozongi malamu. Nzamba obatela yo oyaki musala malgré musala esili te mais maman za maman il faut ka kozonga pona kolela maman. Pona ba enyoso totikali pe ba o ba soutenir yo olobeli bango nini. Asengi merci mingi liboso na Jean Thibaut Chibwabwa. Un producteur moko donc na ba producteur nyoso. C'était mes condoléances les agents Thibaut Chibwabwa pe muta pesinga a contribuer katikati ya mbongo ya billet on a la Kenya et on a la Kisasa. Donc les agents Thibaut Chibwabwa, merci beaucoup à Jean Thibaut, merci beaucoup à José de Londres, merci beaucoup à Belleville, merci beaucoup à Ibakata, merci à Christian Choga, merci à Fanny, merci à Marie-Jeanne Bololé, merci à tout le monde qui a soutenir le transport, merci beaucoup à moi Patrick. Nadia. Nadia, merci beaucoup à Patrick. Rodrigue, merci beaucoup à Ben. Merci Koba. beaucoup à Ricky, merci beaucoup à Papa Koba, merci beaucoup à Sam, na Pesibino, merci. La contribution à nous au Pessinga qui est dans le Congo pour la contribution à Bino pour la Kokunda Maman. Vraiment, merci beaucoup. La vie se bat un peu na bango, na bango, na Pesibino, merci. D'accord. Bon voyage. Merci. Toujours na Kenya. Toujours na aéroport ya Kenya. Toujours tika penza Gabriel. Azonga parce que maman za maman. Vie za moko, tout ça na moins retard, il y a départ. Donc merci beaucoup à Rachel Mbabou. Na pesi mbote mingi. Merci. D'accord. Oh, tika ya kota na ye kaka. Il faut donc tozeler moi muke. So il ba akoti penza nde toki.